ezali vema ngai ndeko na bino mfumu nanga Kongo nkele mosiku Kongo wenda ndasumika kansi kunisumunako nazali na bino kati na www.radiocongodieto.com. Bandeko na pesi nanu yenge na bandeko banso bazali kolanda biso mokili mobimba kati na www.radiocongodieto.com. Na pesi yenge lisusu epai ya mokonzi na biso, leader na biso, nkaka na biso, ntwadisi na biso, ntumwa na biso, na kombo ya mfumu ne mwanda nsemi, pika lusakumula batata bampongo tulendo, lwasikila mungei. Na pesi bayenge pe matondi mingi, na babakesa nyonso bamipesa ki pote na mvita bapesi corps et âme na bango pote na mvita mpuluzu ya Kongo, esika nyonso tu bazali na bapasi na bapota na nzala na kozanga eloko yenge na bino bika lusakumula batata bampongo tulendo losikila mubeno. Pe bayenge ya mingi na bapatriote nyonso bazali kobunda kati na solo, bazali kosala misala na bango ndenge elongo bani matondo. Topesi bino yenge. Bandeko na kokende ya mingi te pote tozali vema na makambo mingi ya koloba. Ya solo bandeko na ngai tozali biso banso bana ya Kongo. Nakandisi moko te oyo akoki koloba ngai na leki muninga pona ki Congolais to ngai na leki muninga na makasi to ngai na leki muninga na mayele, me to se kompletaka biso banso. Mwandambo naza nango, mwandambo za na yango, tango to sangisa yango nde esalaka ke bana ba Kongo bazali koloba to bazali kosala. Matondo bolimbisi bandeko basengi na pesa pe bato ki Kongo mbote. Matondo mamingi kwa zimpangiza wonsono zizinganga munsiza wonsono vokunsi yetu ya Kongo. Bana ba Kongo ba wonsono lutambula zola yengemba mubifulu bya byonsono lwenina pelovo luna mumpasi za mfumu weto una tangu za wonso babingi kabeti bakusako koikena nkadiamu deti luta kansi sitwa bakisa silwazaya mfumu una wambote mawonso meti luta tuti tata manakaka mumvita yoyo kiese yengemba lutambula kyo kituki di kwa mono mpangeno mbuteno nlekeno mwaneno mkumbu ya mfumu wananga Kongo nkailu anzambi idina unu ilumbu kya mbote tukubikidi kwa bakongo babonsono muteza yambila misamu mya fioti vo musungika mambu mometis vanga bakongo mpasi vo muyambila fioti ye bakongo matondo kiese ngemba tunadiatila kaka mundinga zizole lingala ye Kikongo kadi ndinga zansieto Kifaransa mankaka lenda vova tunampe mintantu muwini kina mambu meto bonso bobo tunadiatila matondo. Esengo ya mingi na bandeko banso o bazaliko landa biso kati na mpoka na lelo nini toko kikoloba na mpoka na lelo na kanisi na teme na biso totiaki emonanike bakongo bolukaka nini bolingi nini ya solo soki tolobi totuni lokola motuna wana po tozoko comprendre te biso moko tozokoka kozala na bumoko te bumoko na biso eyaka kaka tango likambo kwei tango likambo salami simande batu balamuki bafongoli misu tango batu bakofongola misu après 2-3 jours une semaine puis okoyoka lisusu makelele na batu te na bongo ezali malamu te bandeko yango lelo toyaki tobeta sete pe totalisa maye mazali koleka ya solo longi ya Kongo ne makandala azali longi oyo tata nzambe mpungu alingaki pote
aya kosilisa devoir mfumu Kimbangu atikaki longi aye tomoni misala nyonso emonani to confirme yango. Azali papa oyo azali na bolingo na mutu nyonso pe azali papa oyo azali kosala pona bayindo banso. Longi aye kaka pona bakongo te, longi aye kaka pona bayindo te, pe peuple nyonso oyo atie maboko kati na se na tango oyo ako beneficie na maye ye aye nango. Yango na lelo oyo tolingi kolobela ya mingi pote yiki ezali kokende ya mingi. Kati na yiki oyo tomoni misala tokokende musika te pote tolandaka abandaki ndenge nini asukisi ndenge nini. Bandeko longi ya Kongo na mata oyo toyebelie biso banso azali raciste te, azali mutu alingaka batu, me azali mutu oyo alingaka te bakosa ye, alingaka te mutu apesa ye makambo lukuta to apromettre ye, en tout cas bokoboyana. Alingi mutu nyonso poso kotali mungala muluba bikolo nyonso uta ebandeli asali na bango. Asalaki na papa na biso Lijuba, azalaki mungala. Asali na bandeko mingi tikino lelo azoko sala bazali bikolo mususu tina totanga bakombo ya batu te, yesoki totangi pote azana biso lisusu te. Alors, longi azali oyo alingi kwensenye batu pote tokende liboso. Kasi na biso batu oyo longi atombolaka toyaka pembeni na ye, biso nde mutu tozali kotambola malamu kutu ata mukete. Biso batu nde tozali ko comprendre ye te. Kasi lelo oyo soki mvalangani ezali kokota na kati na bakongo to na kati tozwa nanu na kati na bedem bedeka tokopesa ngo foti mingi pa na ye te. Pote mingi bamona kaka mukonzi. Kasi mukonzi aza wana tango atie yo mukonzi olanda ye na sima, yo nde mutoko sala nyonso pote oyeba kotia batu na nzela, koyeba kotia banani na banani esengeli basala musala kolandela badon ya batu na bisika wana. Yango wana bandeko, lelo na ye pote toloba pe tosolola. Na ye pote natalisa maye maza na biso pote mutu lokola ngai nazali na ba kategori nanga ebele. Soko meminga na tangwa bitumba na chanjaka na lati kombwa bitumba. Omeminga na tangwa koloba na ye na tangwa kinzonzi na memilio kombwa kinzonzi. Omeminga yi na tangwa koyemba na yepe na tangwa koyemba. Omeminga yi na tangwa kobina tokepe na kombwa kobina. Alors na bisika nyonso na komaka ozala muke na komikitisa lolenge ngai na kutibino na muke na bino. Boza minene ngape na koya na mitia munene na isika na kutibino. Alors toza batu to chanjaka ba formule ebele pote ezali moko na don oyo nzambe apesinga na koyei kofanda nango te na esika ngai nazali. Yango batu mingi ba komprenaka te. Tanto naza kote na miziki, tanto naza na politiki, tanto naza wapi. Tozoko komplete ba place nyonso wana tango mokili na biso efandi, moko na moko azwi musala oyo esengeli asala. Yango tozoko lobake bana bilembo tango bangunza. Mingi bazoko yeba tango tokomite ezali tango moko ya pasi. Yango bandeko soki na koti na kati na esika oyo, na tango oyo ya pasi oyo toko perdre ba mingi. Deja si tobungisi ba mingi,
wana ezali enlever le rideau oyo babungi. Mena mikolo zoya mingi susu bakobunga kolandela etamboli ya mabe, bilanda-landa, buzoba, incompréhension na makambo. Yango bandeko, tozozonga na esika tozalaki. Tangu mukonzi atomboli yo mutu fosa na mayele ya kosala komite na yo ndenge nini okotambula na kati ya musala oyo basili kopesa yo. Longia Congo ayaki na mission na ye pote ate ya batu alakisa pe Mystique Congo. Mission na ye si asali yango. Oye tikali, il fallait biso nyonso, na komilongola te biso nyonso to sala tâche wana. Tango batiaki yo mokengeli apata, il faut sala tâche wana luka nani bakengela kapata bien po bakoka kokenge. Tango batie yo mfumu ya dibundu, il faut osala musala na malamu, osala komite kitoko oyeba banani bakoki kengela dibundu malamu oyo bazali na don wana. Tango batie yo nganga, il faut yeba kosangana na banganga nyonso baponi yo nganga po kabubutuka dibutuka babota maka na don. Il faut oyeba kosangana na batu oyo bazala na kati ya don yango pote bokoka kotambola malamu. Kasi eloko ngai na moni pasi kati na biso bakongo boyoka ngai. Ezali pasi kati na biso. Lelo tokoki kokondane. Mais oui, est-ce que action oyo mingi tolandi tofanda kitangu mulai tozoyoka kaka ke ndenge za wana pona ndenge bakangi longi vraiment tosepe nango te, mais tozo condamné kaka esika zalaki kobimisa mingizila bakende. Bandeko, avant bitumba oyo ebanda, est-ce que bakongo bayokaki biso te na radio Congo dieto tozali kobelela ke bazingeli nkaka, tozali kobelela ke etension na bango ezali boy, tozali kobelela ke esi baye balali libanda, to banda kala yango na lobara ke soki bapona yo ezala pasi ezala bisengo okoka kokima ngote eza lokola ekoti elati yo ato kitisi yango okozwa yango kaka otia na mutu poate libandi na yo emesana il faut ekoti ezala. Na yangwana to belelaka tango nyonso kati na www.radiocongodeto.com. Kasi tomonaka bato ndire bakangaka matoi na bango. To beleli bana bazali kolela bazali kobenga pote ba action nyonso tu elekaka nazara na kati ya action wana nazana baleki oyo yanga ya makila bakota musala bazali kati nyonso to soutenaka tosaka ba action nyonso pote lobi kuna mboka na biso ezala malamu. Kasi to belela katango nyonso bakongo balingaki kaka ekoma boye esalamela boye pote bamona lelo yo balamuka. Longia Congo alobi bien tata Nzambi bakulu bamwela Congo mukonzi Sabaoth ne mwanda Congo musala botinda kinga nyonso sina sali yango na lakisi Mystique Congo na teyi batu na sali o na koki kosala o botindaki kasi bakongo bafungoli kaka misu te, bakongo bazoyeba kaka ngai te. Kasi nasengi na onga nasali boya bo libere bakongo. Bitumba ebandi bakongo bazotala na musika bitumba. Mbela epesamaki partout botelema. Tokotanga bamboka nini etelemaki bato ya liboso ezaki kisantu. Ya mibale
tomona ki nzamvwe tatelemaki tomoni boma telemi ba mususu babimaki basali action moko te. Après ça ba mikonzi oya ba mayala o leloyo batu mususu bazosala mfioto bazoyeba te ke bango mutu ba créer eloko oyo bake kosenga 72 jours et 72 heures. Sima na 72 heures bomoni pa itokomi na 72 heures. Yango lelo yo bakongo to bandaki koyoka nyonso tozali kolanda nyonso bozali koloba tango bomoni mokonzi na bino batiki ye bulumbu, mokonzi na bino bakomi kosakana na ye, simande bakongo miteme chauffe balamuki miso efungwami. Esengaki tokoma na point oyo bongo bofongola miso. Me banda kala to banda koganga bambuta baleka liboso baganga ba radio ndenge na ndenge ganga bambuta mayenge baganga bambuta lukombo biswaki baganga bakongo bakanga na bango miso makanga matoi toye koganga totikala biso toganga ka bakongo bakipaka te. Tala epai tokomi pona nini kimpanga kozanga koyokana kozanga bolingo. Kasi soki komi likambo ya mbongo mutu soka zwi pasi mutu akufi okomona batu bakomi koluka nzela nini bakotambusa bapapie ya misolo. Tango azalaki wana azokobelela ba misolo batu ya kolia ezali te tozoko casser les têtes partout pour te mbongo makesa bazolia na pasi ebele tango nyonso ya lubondo kopesa appel pote basunga. Tomonaki mukanda moko te, tomonaki compte moko te etikala ko circuler kati na diaspora to na bisika oyo to na internet. Metango bamoni ke longia Kongo kangami tokomi kosenga moye oyo ekoki kosunga bandeko mosusu bazana mpasi tozali komona na mawa organisation ya bakongo ezali pasi. Moto nyonso akomi mokongo limbongo, moto nyonso konti na ye ebimi, moto nyonso akomi mutu malamu. Kasi bandeko lelo nakoloba penza. Lelo nakoloba penza na ndenge moko tozala batu bakongo. Eloko tozosala nyonso tosalaka efutamaka kaka na se. Tango ozosala likambo ozoyeba te okanisi yo gangi, me oza gangi te. Gangi mutu oyo atosaka bandeko na ye, atosaka bantumwa na ye, abangaka bayaya na ye, asalelaka bankulu na ye na kimia nyonso ye wana gangi. Pote tango yeli ye na butu ba oyo yasalelaka bakoyeba kotia maboko pote ye a vivre. Mingi babundisa biso, mingi basala ba makambo ndenge na ndenge balonga te pote kotambula na busolo bandeko yango kaka ebikisaka pe yango ekangolaka. Bandeko kati na biso tozwa nanu kati na biso na BDK BDM mingi balobike tokoki kolobela makambo ya BDM te BDK po nini c'est pas le moment pote toza na pasi. Bandeko momani bokoluka momani nyonso ezalaka malamu, momani nyonso likambo kweyaka yango pe basalaka likambo. Mutu akufaka na momani nyonso na tango bisengo tomona pe batu na kati ya feti akoyi akufi. Tomona pe na bozana makati ya matanga, na kati ya matanga pe boyoki susu ebembe mususu ekufi lisusu. Tomona pe na kati ya ba avion bozo voyager boke batu pe boyebiki bake voyage bake kuna bake kokufa.
moma nini bino bolingi tolobela likambo. Likambo nyonso kobima na moma wana, na moma wana baklasaka yango. Na moma wana balobelaka yango pote mafuta ntaba baliaka yango tango ezali nano moto. Toyoki ya mingi. Na kokota kati na esika oyo na lombango pote na tika pe nzela na mbuta na biso balundadio soki azali kolandanga tango mosusu akozala na eloko ya kobimisa. Bandeko soki na ye na yoki mawa kati na motema na maye manso tosalaka. Bato ya mingi bakoti kati na ba WhatsApp, surtout na WhatsApp ya Congo dieto, bakoti balobi maloba oyo ya kitoko te ya kofinga meme baninga mususu bantantu. Bandeko na tango oyebike ezali moma wana te, tango yoki likambo comprendre yango te, linga oyeba keza moma oyo te, na luka ndenge na ko comprendre yango tango mususu sima mikolo ekoki kobima. Meto moni mama finga ebele, makambo ebele, biloko ebele, kozanga koyeba mutu asali yango azali mutu. Mutu alobi yango azali mutu azali ko vivre. Me tokoloba yango ndenge nini elekeli pote ndeko ayeba na kofingama. Lelo yo bobosani malamu nyonso mutu asala. Il faut tozalaka reconnaissant na nyonso tozali kosala. Reconnaissance soki ezali te yango nde ezokotinda biso tango nyonso tu na mpasi. Tomoni bamfumu ya mazikwa misusu meme tina Angola, meme na Congo, bisika nyonso bazali kolakela mabe, bazali koloba, me bayebi tina ya likambo te oyo ebimi. Likambo oyo ebimi, nani akoki koloba ngo keza ya lukuta? Est-ce que si bo prouve yango ke eza makambo ya lukuta? Kasi na koloba yango po ba mingi bayoki yango te, bakomituna likambo nini oyo ebimi, oyo efingameli mbuta sita na general. Mbuta sita na general bafingami makasi. Kasi bobosani nkaka kangamaka. Nkaka kangamaka o mbala liboso te, awutaki kokanga masala ki 2 ans abungaka. Abundaki bitumba. Mingi bakimaka, mingi bakomaki bantantu. Mbuta sita na biso ba oyo kaka general to bundaki bitumba oyo nkaka asilaki kozongela kati nesika wana emona kasi ba mingi bakomaki tina bisika wana koleka biso kosala musala basepeli me bazalaki bantantu kati na biso tango tozalaki kobunda po tango to biso tolobaka batu bakomprenaka te. Me soki ebongi balambi bazalaka mbango pona koya kolea. Ezali ndenge wana. Mosali moko baleyi kama. Eloko tokoloba ke bozalaka batu. Esalinga susi ya tro na moma bino bozoloba moma ngo yango te, me moma wana bozoko finga baninga bantantu. Moma wana bozali ko qualifier batu. Moma wana bozali ko luka kombone. General nana yebiete. Mbuta sita nana yebiete po luka kombonai. Hypocrite. Alors, soki boko kende boye, biso awa na Radio Congo dieto, to bombaka mutu te. Soki boko continue boye, to banda ko bimisa lisusu moko ndenge ezalaka liboso. Bolobi bu moko, ba Kongo nyonso tu tozala na bu moko. Kasi tozoko mona, bobimaka kaka, soki nkaka kangami, soki nkaka zu problème. Tango azalaki bino nyonso bozongi sima. Mais soki ye azu problème, botika ko benganga o bazali ko benganga.
soki ye azongi azu problème simande okomona bapuku nyonso babimi libanda bakomi bakonzi bambwaza ntanto bino bozobenga ezali bino oyo bozosala mosala ya kobatama kati na babaziko na bino bolingo eza te makambo malunga eza te kati na bisika bozwi boka organisation eza te kaka maloba oyo ndeko akoki koloba yango nde bokofingela Mutasita Nsonizene me azali yaya na bino kulutu na bino mukongo aussi kasi tokoyeba sikoyo makambo yango ezalaki ndenge nini bomba mabe po bino bakongo bolingi makambo nyonso tu na se ya nkuku yango tozokomata te ntango mokonzi alobi bosala action oyo boke na nkuku boke kobalola makambo lelo tale peli siko aza kuna boza wapi eloko nisi bosali kaka na ba Skype soki sita sali te bokomi kobenga ye ntanto me ntango sita azalaki koloba boyokaki yango sikoyo bozali kofinga ye asala nini sikoyo bandeko bozosala eloko ya kitoko te yango ne il faut toyebaka mutu na maye azali kosala toyeba kopesaka ye matondi toyeba korespecte bambuta na biso mutu na mutu azalaka na defo na ye mutu na mutu azalaka na malamu na ye esengeli te biso banso tozala na niveau moko bamosusu bakongo il faut mpe batretaka badossier na niveau likolo na bakonzi wana siko bino nyonso na niveau bedem bosuki wana na bavillage na bino nani akokoma na niveau baFélix baza ti bozolobela wana botie bakiti ya milai bofandi yoka nti bango bazoyokango ezosenga mutu oyo ayebani na bango akotaka ti kati na bango akomanaka na bango abengaka bango asololaka na bango il faut tozala na bato ndenge wana po te bakoka kokoma na bisika wana ye mpe atia ya ye mo mpo na mutu na ye me nayebi te kanda dia Congo mayele oyo bozwa esoki nayebi te nazo comprendre te alors tokopanza mpoke yango ndenge ezali bandeko mingi bacholi bafingi Mutasita pe bafingi général pona nini général ayoki pa ya bato bandeko bolandanga bien azali koyoka tango bozo kosenga mbongo tozali kosenga mbongo azali koyoka pa ina bato maloba tango azali koyoka pa ina bato maloba bato bazali ko murmurer ke biso tosalaka totiaka bambongo me toyokanaka te okotala batu mususu banda badinda mawana kaka bango kaka asala mabe asala malamu kaka bango me tango kotala boye mutu oyo presque komite mobimba banyanga tika tolobelango ndenge wana alors tango ayoki oyo ezali ndenge ezalaki na masolo tango ayoki yango atali averifier alobi te eloko oyo soki nalobi yango boye nakoyebisa mokonzi na biso wana nani directeur abotia makele c'est Sita Nsonizene ayebisi directeur ya bedem Mutasita Nsonizene alobi directeur zwa eloko oyo comme nazobenga yo nazozwa yo te semie nasalela yo oyolanda yango directeur azwi yango ayoki ndenge elobami kuna bato bazotia bambongo te pona nini banomination nyonso etondi banyanga alors bikolo mosusu tozobunda bitumba pona nini seke oyo ezali ndenge eza na kati ya kasete bolanda yango bien bolanda voix oyo moninga lobi ezaki voix moko douce na se pona kopesa explication pa ya mokonzi na ye
ezaki voix moko na se ezaki ton ya likolo te o bazwi cassette wana audio wana bolanda bien. Alors mukonzi azwi yango ayoki yango amoni yango ke eza mbala liboso te ye pe ayokaka yango esi eleka bango kati na Kisasa esi pe atalisa yango nkaka pote mbuta kibinda autaki kolonga tango alongaka anyongaka pe tango anyongi ke yokutu osalaka boye mususu oza te me balongolaka intel te me ngai mpo naza muyombe nga na koloba ndenge eza verite yango bolingi ngai naza muyombe yango babwaki nga esala eloko te esalaka mbuta sita pasi akomisaka likambo wana asololi na viebal atali aseki mbeka lunze ebiko. Alors pa yankaka oyo vie na biso yete mutaza raciste yete mutaponaka batu nkaka nomaka batu te akomaka batu na Kongo dieto tango o baza wana bamoni ke mutu oyo mutabongi na place wana bayeli ye kombo akendeke te akendeke pa ite akende kotala yebi kaza na confiance na ba oya tie wana ba wana nde mutu basalaka musala wana bapesi ye kombo ya publier so yo pesa ki kombo na yo ba wana ba bombi yango eza nde tozolobela ba wana nakangi nanu nakozonga sima. Alors directeur azwi cassette wana eza yete mutati yango na internet azwi yango atindeli yango baningane ya musala oyo bango na ye banomaka batu kuna na Kisasa atindeli yango nani Mbuta wa Mpuna azwi yango atindeli yango Mbuta wa Mpuna makambo yo ebandikala boyoka eloko yo eza malamu te soki ezo circuler boye nous tous tozabana nsakumpanzu nzinga ezali malamu te soki kombe kota na ba jeune oromona ke rozala tokobundisa maya mingi il faut soki bolingi ko nommer il faut ndengi longi ya lobaka otie mutu ya Lukaya na simane wa alandiye mutu ya Baflev alandi botie mutu ya cataract ezalaki ndenge wana ayebisi bango mais biloko oyo batu bakomi ko nyonga na moment oyo mfumu azana pasi banani bakosalise mfumu aza mfumu ya batu nyonso. Alors bobongisa eloko oyo na zuli bino na tindili bino po songa na lobi o sita lobaka songa na sali boye o ye kaka. Alors tala Wampuna tala makambo yangoyo bandeko bolanda bien po bofingi mingi tika boye baka vérité Radio Congo dieto eza kutu likambo ce n'est pas le moment bino bofingi moment pe boko yoka vérité on atindeli yango Mbuta wa Mpuna pote tango bako nommer tango balingi bosala eloko il faut équilibrage ezalaka na ba Kongo nyonso ozala ya cataract ozala ya Lukaya biso banso toza ba Kongo bana nsakumpanzu zinga etalaka makambo nkaka te utakotisa ne mwanda nsemi na makambo wana te. Alors tango atindeli bango po bango bazo nommer kuna bazali pe na secrétaire général il faut bafanda bango mibale eza lokola yaya apesi bandeko na ye liteya to eloko botala yango to corriger kati na sika oyo to sutuka boye bango babwaki yango na kati ya WhatsApp babwaki yango na internet epanzani mutu azofingama sita mutu azofingama na ndeko oyo ayokaki makanisi yango et décourager même na ye akamati atindeli yango directeur azwi yango alobi te c'est grave tokoki otambola boye te mukongo nyonso azala na Amerique azala na Angola azala ni tu biso nyonso toza ba Kongo nomination fo salamaka ndengi kaka lobaki yango
otie ya lukaya, otie moto ya katarak, otie pe moto ya baflef. Yango atindaki yango kuna. Mais ezonga boye likambo ebebi. Alors bandeko, nazo comprendre. Soki yoza mokongo ya solo, tango ozwi eloko ya ndenge wana, il faut olinga oyeba. Mais bokomi kofinga, ntantu, bolakisa ye, bosala bote, eza kitoko te. Eza kitoko te. Ngatango na yoki yango, na koti, na yoki yango na landinga alobi te, na luki nanu epai malobe wutaki. Na yoki na litoyi nanga. Na landi, na keipa ya directeur, na solo li na ye, na yoki, na eko comprendre li solo nga alobi te. To yaki poto bebisa te, to yaki poto bongisa. Awa vérité, il faut bimaka. Pote ba Congo poto eleki. Tango balobi to sala boye, bolinga kate. Mais soki komi ya pasi, bozo bomba manase ya ba Skype, bokomi batu, bokomi koloba. Mais misala bozo sala ya mabe, ya kotekana, bozo kowela nini, pouvoir pe bozaka nango te. Tala baluba. Bazo ko apprendre biso. Ata bazo ko patiner na bango me, bolingo na bango na mutu na bango, azo sala ne lokote me, bolingo na bango na mutu na bango, basaka kasude. Mais bino boza na force, boza na nyonso, bozo ko bakokende liboso te. Pona nini kindoki. Makanisa mabe. Ozakati na zikwa, olingi muninga zikwa wana te, oyote, makambo mabe na mabe. Alors, to banda ko déclarer bino moko, na yebi batu nyonso. Ponga na zana ba petit partout. Ba nouvelle yaka chaque jour. Mutakingandi, azabo, mutakingandi, asalibo, eza Angola, Mbanza, Congo, partout, et Gabon. Mais, nyonso tout, na pesaka conseil, bambuta, luzizi di la kaka. Alors, biloko wana mutu créer kayango, ba o bafandi wana. Tango ezalaki, mutakingandi, siko place wana binomo bota, nani atikali wana, azalaki nankaka. Ba o bazalaka nankaka. Bango mutu ba créer ka biloko wana. Mais bango nyonso te. Bango nyonso te. Mutu a créé eloko yo. Mutu a créé kayango. O biso nyonso tutolobaka. Il faut changer mentalité na ye. Tolingi ye mingi. Makambu na ye. To sepelaka nango te. Mbuta wampuna. Soki botindi bakombo. Mbuta sita zawana. Ako ya. Mikole ko ya. Bino banso boyebi bolimbisi. Mbuta sita kufela ki mwasi. Ita ko perdre mwasi na ye. To yebi bino biso nyonso ba Congo. Soki nano ba telemisio te. Ba sokoli te. Okoki ko bima liboso ya batu te. Bo comprendre nango. Po mingi bazolo ba bungi. Azoli ya bamburger. Bo etu. Nakanisi oyeba ketendeko. Bakulu balimbisa yo. Mbuta sita azali éprouvé. Azana na se. Mais d'ici le 20, akosilisa, akoya, onga nazoloba, nazu autorisation pa na ye. Yango na ye koloba. Alors, tango tozoko fanda poto ya tosunga longi, il faut toloba ka vérité. Tozo ya kokweisa ba ya bakulutu na biso te. Mais soki mbebe zali, tozasu na tango mbeba te, tango kobenga mutu te. Alors, ba vantiri oya kosala ke, ba tie yo pembeni ya mukonzi, ba pesi kombo, yo change ya mutu atindelaka yo $10, eloko wana yango nde ezongisi biso sima. Eloko wana ezongisi biso sima. Eloko wana yango nde esali pasi. Mutu azosala musala mususu, yo ke kotia ndeko na yo po bo wutine village moko. Bongo mukongo wana mususu, bo wutine village moko te, azan nzinga te, azan sako te, azan panzo te. Yango nde bo yoki moto oyo, epeli na kati ya ba WhatsApp na bino, bozali kofinga Mbuta Sita. Ezali malamu te. Mbuta Sita asali si biso ya mingi. Asali si pe ba Kongo ya mingi. To sepelaki biso nyonso. Me likambo ekoyi lisusu. Il faut tozala soudé. Na ye ayebi technique yango po te tokende susu liboso. Lelo yo. Est-ce que boyebi makambo ya azosala? Ata kuta azali éprouvé.
boyebi tina nini mokonzi aza na esika wana. Me batu bazoko comprendre lelo oyo bango bazoko fanda na bakiti me bandeko bakangami te. Boyebi pa bake kotia bango 47 wana, boyebi pa ibake na bango kala oyo mokonzi akangamaki tikino lelo oyo tozoko mona likamoko malunga te. Ba discours koloba na internet koloba. Mais si tansonize no azali ko travailler na équipe na ye asala musala makasi na ba mbutangoma asala musala makasi atikala ki wana na bureau ko koma butu nyos. Mais etango kaka yaki bato balinga ko wela babengani sambutangoma mbuta azonga pona nini aza munianga te toloba yango. Alo eloko wana tolingi yango te. Nani asalaka eloko oyo? Oyo aza pembeni na yo. O baza komimona ke bango kaka mukaka eza kitoko te. Secrétaire général ayene sika muta pointe ye doite. Félicitations. Nenga zoko défendre parti na ye, azoko défendre ba membre ni soto ya parti. Mais oyo batingama bakende bazonga bakufa bazala kaka wana bango nde banfasi. Bango nde babebisi makambo nyonso. Makambo se changea tokoma na fédéralisme. Chaque mboka il faut ezala na représentant na yango. Mais lelo tozo mona mikande zo komama coordination. Nana pesi tomo wana ya coordination. Coordination wana ya nani? Nani azo salango etake directeur aza éprouvé kaka kangami. Nani azali kotinda bino na biloko wana? Bandeko botala ndengi bozo tambula bino ba Congo. Yango tata Nzambe azotala bino passe kota. Pote bozo nyokola ntumwa. Bozo ede yete. Boye bo fandeli ye pona misolo. France abengi, Angleterre abengi, moi dize koti. Ah, kombo wana effacé. Bakamati mutu mususu batie nkaka lancer na Congo dieto. Ayebite. Makamu nyonso tute nkaka fandi wana akende ko fimpa na molimo. Oya nzoto oyebisi ye ayoki so pesi information te tampi. Azana makambo ebele. Nkaka za raciste te, nkaka tiaka batute, nkaka no makabatute, nkaka tiaka banyanga na banyanga te, asalaka na mutu nyonso, asali na ba papa lizuba, asali na bato ebele. Mais tango mutu moko mibale misatu bazawana bango mtu asala poto oyo. Pe yepe mutasali poto ya kotia kaseti oyo. Mais soki to landi bandeko bozoko finga eske makambo ebimi na kaseti wana nani ako prouver ngake eza ya lukuta. Makambo ebimi na kati ya kaseti ke banyanga na banyanga batundi na kati ya BDM. Alors BDM eza banyanga te eza ba Congo nyonso. Na kati ya kaseti wana audio wana eza ndengwana. Nani ako prouver ngoke eza lukuta. Soki lukuta to banda kotanga. Oya roya kolobake makambo lukuta ngana ko bima na ko banda kotanga moko tina ba comité nyonso. Alors soki vérité zali tika ebima. Mutu moko bimisi vérité oyo bino moko na sese bolobelaka yango. Sikoyo azu yango atomboli yango na likolo po yokana na bakonzi eloko to longola yango pote ya ko bebisa biso ba Congo. Bobandi ko finga bato. Yango tika to bimisa ngo siko mukile yeba. Eza moma ngo te me moma nini mino bolingi. Me moma bo fingi yango, moma pe to bimisa yango. Mutu eti fale bo tuna ye nani? Na yebisi bino mutasita mutatindela kiango mutawampuna. Mutawampuna iye mutakoyeba ndeni ne komi na mutu nyonso. Ngakuti na yeba kiango te.
na kuti yango na internet na tuni na landi etant que président du comité des sages il faut sagesse nange sala na mwandambo bapesanga na landi na yoki yango na zongeli bino tokoki kotambola ndenge wana te ozala mokonzi o se respecter batie yo na esika epona mukongo nyonso ezate mutu azosala musala bapesi kombo po kuna azwaka dizi yete ofiniye otie oya yo ndeko non ekokozala ndenge wana te ata ye moko soki azalaki wana ayoki yango mais na sepeli mutu asita alembi wana te azwi kasete yango alandisili yango nkaka il faut ayoka yango atindaki ayoka yango ndenge ezali po eza makambo ezalaka ezali pote toboma yango nani asalaka biloko wana po ce n'est pas nkaka oyo asalaka yango po akota nkaka soki po balobake ezali bundu ya bamanianga ayaki mpona bamanianga te bomona kutu mutu yango te travaillera na mutu nyonso mais oyo baza wana oyo batiami wana bakangi ye lokola singa balingi kolibere ete ntango nyonso ntongo poko aza wana po nini kolia na ye makambo tu il faut bokendeke bozosala bozoluka boyeli ye mbo minkengi baza wana soko olandi yango kota minkengi nga nazalaka na minkengi bazoyokanga partout nazali koloba eloko oyo ezali malamu te ezosalama eza lokuta te eza ya vrai mais kombo lobaki ke eza moma te nga lobi moma po bobimisi yango soki boyebaki ke eza moma te bolingaki kofinga te bolingaki kogelango tozela moma mais comme bofingi eyokani na internet bolobi bamfuma maziko mosusu tina bangola toyebi bavua wana nyonso to elobi na regretter na batu mosusu ngai na zwaka respect na yebaki mbuta kingandi mais tala biloko bolobi ezali dignité ya kotambusa Kongo totila ezali dignité bosepelisi bakulu te mais bato bazosala yango baza wana banda batikalaki eloko nisi basali mais si tansonize no azobunda na bamoyene na pasi na ye pote ayeba ndenge nini akosauver situation oyo na batu na bakonaissance ne oyo ayebi po soki nkaka bimi soki alobi bino kaka mutu bokenda kokalaka ye si tantanto si santanto mais soki likambo ye ya pasi boyumbala likaka bokomi kolobela na se bokende kosala siko alors mutu nyonso azalaka na mosala na ye na dona ye elingi koloba teke biso banso tozalaka kaka na niveau moko tozalaka na relation na niveau ya ba village na niveau ya mazikwa il faut ba mususu bazala na ba relation na niveau européen na niveau ya États-Unis na niveau ya gouvernement na niveau kanambe même il faut relation ezala soki mutu azo coopérer na ye ezaka te azolia na ye soki mutu azo kende pa Félix ezaka te pa Félix apese mbo ki amitié ebikisaka mutu etongaka pe échangeaka mutu mais biso soko pusani kaka pembeni ya ministre moko ba corrompre alingalia alingateka alingat eloko wana ba Kongo sala keba bolobi ke bozali bana ya ntilulu bolobi ke bozana pasi bolobi ke bozosenga libération ayebisaki mino botelema bobimisa batu nyonso combien babimaki luozi batelemaki c'est qui santu mutabimaki likolo est-ce que kisantu baza banyanga o bazalaki na ndako soko tangi bamakesa wana tu okobimisa di manyanga te okozwa oyo tu babundi wana tamsu 6 personnes onga na yebi mais batu basali musala tous les bakongo batu bakufi bamususu bawuti bambanza manteke bamususu bawuti baboma bamususu bawuti kisantu na songololo o bakufi wana bawuti luozi na luozi bapanzi bango meme ziko na basambela babundi te
Alors tolingi biloko oyote kombo luka ki vérité etika vérité eyebanaka mutu nyonso azosala mpona mabele wana azosala te mpona za munyanga mpona za mundibu mpona za na boye biloko na botika mundibu azalaka te munyanga azalaka te muzomba azalaka te muyombe azalaka te muntando azalaka te. Nous sommes des bena Congo. En plus ne Congo botika kobenga ka kombo wana toza bana ba bena Congo. Il faut bosala nyonso tout obungisa likambo ya munyanga likambo ya mundibu. Il faut ba bena Congo bana bansaku panzu nzinga eloko ezoboma biso po soki akisa wana omoni kaka akisa mundibu te okotraite na ye te kaka aza wana lunso azalaki wana asalaki na kaka te lunso aza nani est-ce que lunso aza munyanga kaka salaka na batu nyonso mais bato bayaka nde pemene ya nkaka bango nde sofe d'argent eleki bango basalaka batraité na babebisi mosusu baza na bapays étranger na diaspora bango nde moto babebisaka bato wana na ba 10 bo batindelaka bango pote bafrene mosala nkaka ekendeke liboso te toyebi yango très bien yango tina radio lobiko oyo etelema na ordre ya ye moko Mavwemba Nkosi na kanisi bomonaka ntango todikitakawa bakanisaki bato ndenge balobi boye bomoni misala tosali bosepeli bino banso mais tofingamaki awa biso mpe tobundaka pote na vérité tobundelaka bandeko vérité tobundisaka ndeko moko te nani donc nakoki koloba ke toswanisaka motu te mais toswanisaka tobundisaka makambo ya mabe oyo ekoti na bakongo soki lelo tozoko kosangana te tosala likambo kosangana na monoko sava totelemi biso nyonso tofongoli sava action wapi action tango bakotinda action bamosusu batelemi bamosusu bazongisima yango bandeko yango lelo na ye natalisa ke botika kofingaka bato basalisaka bino bato balobelaka bino bozali ko décourager mutu wana lobi kuna asala susu ya malamu te yeta mususu asalaki mais a bénéficier le côté pote yo sepela yo ke kuna olali palais royal wana ava baba ezaki matiti boyebi batu bautaka bayako kombola ngo baza wapi boyebi batu batindaka mbongo liboso po bakombola yango babengisa batu wana baza wapi mais c'est mutangomo bozo sakanela c'est biso oyo tozoko dikita batu tu bolobaki nkaka kufa batu tu boyinaki biso bobundisaki biso mais lelo bino bato liboso na internet bozo tia ba compte batiela bino mbongo combien c'est komi kuna bazo luka mbongo ba makesa ba potezo pola na kimpese kuna babenginga moyete ba mususu moye bazonga pana bango za te pote insécurité botia mbongo na pesi bino compte botia mbongo awa biso toliaka mbongo mutute ekokoma tokosunga toyebi kesa na kesa aza wapi oya leli pasi abenga kana radio Congo die tokotalisa mbuta mono pasi zina ya mais bozo kende kosangisa bambongo na bino epai bino bolingi mais tokosenga nzamba zoyoka soko zwi komisa esika ya mbuta oyo bayebisi bino mbuta bafudinson ekoma wana po esala misala mais soki pe ba oyo bazala na bale yango etali bango tango kokufa bandeko ezoya pokanisa te ndenge akangami esili fumuki mbango bakangaka ya kufaka ngitingi ya yaka indépendance tozwaka yango alors tokeba tosala na solo tozala pour mutu te tobundisa nde mabe soko oza mabe tokoyebisa oza mabe mbuta wa mpuna bagafe leki changer mbuta nanga changer tozobima yo mutu osalaka yango ndenge bazokopesa sala keba eza bien te po ntango moninga na yo bozosala ayebisi yo kima nzela oyo fo kima yango batelaka oyeba mpe kobatelaka sekla banda bato ya diaspora baza
tokopesaka basekrete balukaka makambo akotia na kati ya internet pote succès na basky na internet na bango. Il faut ozala kekenge. Alors biloko biso to lingi ya ngote tozo sepela kutu ata mukete na kofinga mbuta lokola mbuta sita na kofinga general oya bundaki oya kimisa banguni ya mususu lelo bayoka na kasusu te bazali ko former groupe belé pona ko bebisa musala ya longia Kongo pote lobby Congo central ekende te tango batelemisi ba mususu bakoti na CCC bobunda te ba mususu bakeko senga ba 72 heures tosuki wapi pona nini bumoko ezate tango mokonzi apesi ordre soki bolinga kaye bokolanda bino nyonso na kokufa na nini bokokende nzela moko mais eza mawa na bakongo yango to sengi bo changer so bo changer te to kozongela susu moko na moko oza nani awa to respectaka moto mena kati ya mabe to panza yo mabe na yo nyonso to luka dossier no ndenge za to panzi yo na misala zo sala to lingi bakongo nyonso tu bazala kimvuka bakongo nyonso tu to kende na etumba moko pote bilaka na biso ekomi pene il faut to milengela matondo kwa bambuta babonsono si avutu kila modiaka mukikongo kwa boka kaba widi kibeni ko kaba tomene bakusako mambu mena yeto rampasi kibeni bambuta kima ntomene fue mena bonso ka fue mako mamvengi mpasi kibeni kwa beto bakongo kadi katutiziti sadi akazimbuta zeto kwa mbuta vo nkombo ka vengi lufeti kunzaisa pasifoka yambula diambo jojo mambu mo meti luta mokati kya audio yoyo kamenani mambu maluvunuko kansi bantu kabazolele kiede kako ibobo mpebu kangamene nkaka beno le timuna mpasi ku Congo Central kaluti salako bisalubia onso bikangamene kansi kaluti lenda vovako zimfumu zeno kazita lenda yanda mpasi zeno bunkaka tombo kele kuzulu vovele moyani kangamen bonso mpe pusadi di general mambu widimo wizidi ye odioni vovele mo kwa mbuta sita baki di audio yoyo fidisio kwa mbuta wa mpuna pasivo batala mambu momo vo salu kyokyo vova katika beto kina kya manisa bayandika tulanga muntu tudidi muntu wa lukaya ndukunlanda batula muntu wa baflev batudidi aka muntu wa cataract pasifo beto bakulu bakongo to yangala kadi bundu dia Kongo bundu dia mayala dia beto bakongo me buka fila audio yoyo mbuta katala ku internet bantu bayanti dumvovela mambi kunsakana na kumbika tantu me luvila kene makasadidi foloti yangala be tunaye muntu watutudi la koko tunaye muntu watuvovela mukatika kanda mufweni muntu ndo ukalanga yezi relation zanda za tombo kabeni pasivo bifulu biobeno kalulendele ko yani sikalenda teza simba fulukina pasilongo kakuluvukisa kama onso ko kama kuendelanga kaka muzimbilako ye mungongi nza kaikulu anga mungongi ye ngoma ko bakongo lokota muzizikwa ngongi ye ngoma kaltalenda nuana mvitako kaltalenda vuanda ko labaka ngindu zambote salukia kina me vena bankaka kabakina angako bankaka kabasambela ako me bena yezi relation zo zilenda kuluvana ngolo muluaka vatezo kyo luzolele kansi bakongo kaluti bakisako volu mweni kaka muntu wele finama vambela Kabila vambela Felix ntantu kwa bena mimi kanda myo lusolo ka kwa luyalo lolo banani bena entu kuntuala
kabantu boboko beba feti kala dia kabantu bankaka vonge sone kene nkanda fidil ko luyal donge weke na ntanto donc bambuta beti sala koko secrétaire général weti sone kankanda ko luyal weti vova ko luyal donc yandia ko weke na ntanto kaboboko bufueni ndo utivanga mambote tufeti kunjandala mu mambote mani tufeti kalanga reconnaissant mu mambo mwa vengi muntu konso muntu kalanga yembizani ye mambote mani me kasako tabembola nga mambote ma muntu tatula ka kambizani nani kavanga ngambiko nani kasumuka ako alors bakongo mambo momoleti nati na mpilayo kabufueni ko idina unu kikingizi di mozaisa situation yo beno lufofelo kantangu yoyo ko kadinkaka bakanga makena beto zaisi vuke ntangu yoyo kadi beno lufingi di muntangu yoyo mafuta mangulu diwanga muntangu yo makinutia idina mpe beto mpe tuizi uluzaisa bambuta kama kadidi mpila yoyo ko kamu makani mambiko mfofo mya bantu kabalenda tumbula ndingako tubaki dimyo tumweni kesimia kote sampasi un jour mukanda dietu tulenda sala nkaka kenako vo diambu do di kote le bantu bazei kake ankaka bamanyanga kaka kanwani na kamboteko babingi si balemba idina mbuta baki di kima kyokyo veni kwa ba ube na kuna muzindomi zanso za akulu tulenda sala lufimpa ngazo lwatulanga bantu babonso bakongo baonso mpazifo bayangalala kadi bakongo baonso sala beti sala nkyambi ilenda sala muntu alo mbaki di momo idina ngizisonga kwa nkango mo radio Congo dieto kadi mpasi kibeni kezifo kalufingi ko kaluvovi mambiko nga mono penso ekelemo me beno lufingi di le tivova mambo kama mboteko yesiba bantu kenda kafua kenda kasabu kamboteko mbazi mpe kuzikwa kotele mambo mokuzeiko vovele mambiko ampanja ko muntu kenda kafua mbazi mpe wele tambi kambila idina lo tifuila mu vita idina kalutitilenda mvita ko idina maziko metikanga maziko kama sidi bantu ko bifubya mbi luzole kaka mbongo zompe kaziluwa kaka kwa mfumu noko mpasi alo bifubya byo katuzolele byoko katuna iwonga mu muntu ko metuna luzitu kwa bantu lufetizita zana bakongo lufetizita zana fumu mwana nsemu luzitu katulongele kimvuka katulongele kikesa katulongele minkenda ko katuizi disadisa muntu mosiko katunga zinzozani mumbongo zani vokulendele vafulukinako vutuka kuma nima baka mpangia ko ndo una unkabu untula kuntwala pasi votuenda yombe ndibu musingombe manyanga mboma beto bakulu bana bansaku mpanzu nzinga kavena muntu fedi katulwako kavena muntu kondo luti di Kongo ke mono ngina manyanga mono nduti di bakongo babo nkatu mono ngina mundibu mono nduti di bakongo babo nkatu mono ngina musingombe mono kaka nkatu mono ngina yombe nkatu baronso mfunu bena bana bakongo nimi baronso funu bena bana bansaku mpanzu nzinga yebo bena mu masimu yebo bena ku America bakongo babidi bena bakongo kaba manyanga kakako kaba ndibu kakako bankaka katu kaba moneketiko talanza iniku kini bakongo babidi bavaikidi bazibu di meso kwa mfumo abenu luyandikidi bebi sadiaka vobo batukidi ku America bezi basosa bifulu silorba sweka lubaki ba manyanga lutudi kontwala eske mambu momo maluvunu mena vo maluvunu mema Luisa luvova ke maluvunu tayantika tanga mosi mfumo mosi mema kielika mena mudia nkika luzole le kiedikako
Vodiamu dia mbidina dia kelikadina lubela dio ya manisa. Muntangu diambu di kalanga dia fioti muntangu yoyo lufeti vuani la diambu la bela dio. Pasi vokadiendi kuntuala kadi sito sisa baleke sito sisa bana. Vodiende lempila yo kamboteko. Vo muntu ute salama mampila yo kamboteko. Lubela diambu dio. Idina bakongo lukala bana banduenga. Malongi mambidi lubakidi mo mazikwa. Monku tumono kibakidi moko. Kantinge timona pobe na zimfumu za mazikwa babakidi malongi beti kota diaka mubuzoba bampilayo. Ensi mpasi tuna. Mfumu kainako. Kaluzei kobwe kalekele. Beti kota diaka mufinga bankaka. Boba feti kutunuana luzei salu kiti sala sita muntangu yai. Muta sita salu kiti sala. Kaluzei kyoko. Voku zeidi ambu diti sala muntu muntima niko mbukanga nwako dingalala watala kaka babonso sala beti sala vonge uti sala ngempe sala vafuluki yako beto tuzolele Kongo dia vuvama fumuka vaika keza kavwanda lo mona diaka Kongo dia vuvama kansi katuzolele mavuanga ko mometi finku lwa bantu matondo kwa bakongo babonso no kina inganzi kwa bakongo kansi lukeba votu widi dia mama mpilayo mosi stoyantika kuntanga ngakadi mbizi seki kwa bakongo vonkaka wetikanga ma toboka kaka uzizingulula bakwa bele kun nkaka uzizingulula bakongo kesi ke yakala bantu bankaka ngabeno ba onso ngala tota na kunzwa nkaka ngakuna lufuididi me luvweni muzinzo zenu bobu kanga mene mpasi wetikaya lukeba bakongo tukeba betu bakulu ye monompe nkongo tukeba betu bakulu matondo mingi na bandeko banso bazali kolanda ngai na www.radiocongodeto.com. En tout cas toza touché ati na tango oyo eza pasi pona koloba de langue oyo ebunga tokoma na balangue bele to wuti bamboke bele donc oyo bayoki ndamu na lobi na Kikongo ezali vema malamu kasi toya opona koboma te tozosenga bolingo eloko nyonso avo bobongisango il faut bo réparer oyo bebi dès que tozongisi mate to contrôler to kamata pièce sika totia mutuke kokende te il faut tozonga sima to yeba pièce nini one bebi yango na zongi sima na expliquer situation nini o ngana yeli na mpoko na lelo oyo bandiko pesa pasi tazu ba déclaration belé ba o ba sepeli te ba o ba fingi ba oyo ba yoki mawa yango nde na lobby ke situation ezalaki ndenge wana te déclaration oyo général apesi ezalaka tango nyonso tuna mitema batu mingi basali misala soka kombo na bango kuna bakasaka bango longi ayebaka bango te mais o basalaka mingi bayebaka bango te mais oyo basalaka na bango te afanda banda tongo wana bango nde mutu basalaka musala wana ya kokasaka baninga yango nde boso monake soka moni oyo ndeko naye atie oyo ndeko naye atie oyo makambo elobami na cassette normalement bolobaki momango yango te mais kombo fingi na moment oyo yango to bimisio ezali vrai mais il faut botika yango nkaka te mutasala yango batu basala yango mukonzi soka aponi premier ministre mukonzi te mutasala ka gouvernement wana premier ministre ye mutakotala batu so yo premier ministre baponi yo mukonzi otondi sino baluba na baluba wana faute ya Félix esa faute na ete ndengi moko exemple ngwana tango baponi mutu yonde mutu baponi yeba sikoyo ke mibeko ya pesaki soko tie mutu ya cataracte olandi ya lukaya olandi ya bafle ndenge wana pote mutu nyonso a se retrouver po mabele ya biso nyonso bakoko ya biso nyonso mutu aleki muninga na puissance to na sentiment ya kikoko azate mutu pe azangeli muninga azate tozabana bansa kumpanzu zinga lubunda mpandu kansi katuvambu di mpanduko melelo yo otozomona yangote yango baninga banyongi na cassette ndeko azwi makasi ya kobimisa ngo na cassette atindeli mukonzi alobi eloko sina loba yango mais malamu pe na tindela bandeko o baza kuna
bayoka ngo po bayoka kate. Bayoka kate. Il faut na benda bango matoi so na lobby ba komona kaka yo sita boy na tindeli bango cassette wana. Oyo directeur ayebisinga. Asutuka boy retour à cassette wana l'internet basofinga sita basofinga général. Otala misala ya ndenge wana ata bandeko. Songi na yeko loba Radio Congo de teza mabe bambuta baza mabe. Alors yango vérité yango nde kangolaka. Vérité yango nde etombolaka moto. To bimisi kaka busolo. To tika mavuanga. Coordination ezalaka te. Botambusa na bino mikanda ndenge bolingi eyebani te. Toza na fédéralisme. Chaque pays ezala na représentant nango. Soki nanu bozwi te bobongama directeur azawana bokoyokana ndenge nyonso te kokendele nani azawana bakonzela bino bazawana bosali makambo boluki mutu akozala représentant na bino. Makamba coordination ezalaka te. Bozolekisa tango ya pamba wana eza bantantu oyo balinga toujours fumune mona nseme akweya na situation boye pouvi bango badonda mais akobima tokoleka yango ndenge tolekaki ya liboso toza mibali tokoleka yango tokokoma nesika bakulu batielaki biso yango bandeko matondo ya mingi na telemi nano awa mpo na lobi ya mingi pote na pesa nzela epai ya ndeko na ngai oyo tozane na mpoka na lelo ye moko akose présenter pa na bino mbuta yenge kiako mpova konge yenge mbuta ngeti wakana 5 sur 5 matondo mono mwe balundadio mpezo wentsundi kinanga nazali représentant ya Bedem Swed donc na leka gambana mbala stock na yeben ngai donc c'est pas la peine que musika na kopesa bambote mingi na baone so na biso partout to komi 22h24 lelo le 13 5 mois 2020 tous en direct na radio congodieto.com mbuta dilemme ezali kasi makamu nyonso bena yendwenga sa momento ba Congo normalement tu fais mieux voir ndila beto na beto kabonso tu yantikidi vangako mais je comprends mbuta l'enkara yo lobi que normalement c'était pas le moment mais makanisi ya batu probablement c'est pas le moment mais batandi on est etando nina vo va fait tete muki Congo mambu momo matutadi di ba Congo vita ya yampulu sa Congo yeti tomba bakesa basiama yeti tomba bakesa bena yemvi budulu yeti tomba bakesa bena yempi sulu yeti tomba pe bakesa bena yezola lumukia kaka ya kediwanga bungisla umosi yandivo lubayambu la bakongo bawo kimpwanza bazolele kansi bawo na bawo kaba wisananga ko bwabu yuvu ngeti yuvula makeli kaka vova evo maluvu uteti mona mambo metivanga mawunu kiaki si tu vas na raison comme ngisila wowo evo bwe kadi yandivo kadi kana vo babeki kimpwanza bawo na bawo si bayanti kazonza kadi bandibu yebantandu problem bayombe punda musakaka yeba nyanga problem bantandu yeba nyanga problem tuzole baka kimpwanza quand si tu fais tu vois ta zola ntete
kadi vozola kikondolo mpasi na mpasi sito avonda na beto kadi vozola kukondolo kisalukina wendako. Je crois que vous comprenez ngai na mwa kikongo na lobby pour na biso bandeko. En tout cas ezali pasi mais na mwa makambo na kolobata na kozoma conclusion na ngata mususu batu bo comprendre ngai toyoki mutananga ninga lobby na sepele mingi na ono soki koloba olobi na presque nyonso kasi likambo ezali ete ndeka tolobi bakulu beto vo bana batele bana basekole tolobi que le droit universel et ce qu'on demandait liberté à penser et à opinion. Bon, na éviter makambo pa meli na yipete ce qui ndenge mudana ngalbi que c'est fondé ba ndoki moyen ko ndoki ba vérification ezali ba preuve ezali ça va mais na ko toucher na trois groupes groupe aliboso payi audio bimeli payi audio salameli dem te lobi que c'est pas le moment ezaki pe moment na connaît déjà d'abord payi audio salameli parce que c'est on a deuxième groupe oyo abimisi yango dans réseaux sociaux yende mobomi munene sikoyo mobomi munene oyo azo mérité etumbu parce que ye penza il a fallu à penser penza que eloko na moment oyo na yiko boka mon réseaux sociaux te na boka mon réseaux sociaux muta pesi penser na e dans ya yokaki et c'est une liberté à penser na opinion tant on na kasa ndako ba ke pionnier azali mutu oyo acceptaka ba nini ba critique kwa zongo moyen ya ko se perfectionner donc so yo mutu lingi critique te donc ça veut dire ko changer te so ko changer te c'est que oza mutu ko tambula la ba tuto ko tamsa ba tuté. Si vous avez un troisième groupe, on a condamné. Bande konangayo, bolekina ba réseaux sociaux, botia ba commentaires, bolo ba oyo bolobi. Dans le moment, ezali moment te. C'est pas le moment. Donc il a fallu vous payer sa conseil, pour les s'acharner, parce que c'est pas le moment. Donc, étape misa tuna lobby donc ce que soit une étape moko de biso pele to bimi awate on se tomba na koloba mais le loko ngale kila ba étape nyonso yo ke yo comme na moment oyo komi pe bon loko la c'est bimi to ça la boni photo bima to loba ngai depuis na monaki makila ya ntumwa etangaki na moni humiliation oyo ba kesa na biso bazui nangu nganga je pense pas que nazana tangu ya occuper ko kanisa no makambo na moment oyo chaque jour nazola mgawata kuna esuki ndenge nini nkaka la mukindenge nini ba makambo esoke ndenge nini mais na yeko mona ke na comprendre que tango baloba ki penzana sokubo la diba professeur belelo ba mami babike mutangu ya nchuka ina kalavo bate kila si bazimu nina ye bazimu na si bate kila bo habu beto totinwa na vita yayi tuzole kala ba bombo si bazimu nina evo tuzole kala kaka va fulu kieto parce que to moni lelo penza neng to kote ba fitilité entre tabatu
oyo Nzambi se ulungana